Son Altesse. Makia TV. Bonjour, bonjour, les téléspectateurs. Nous sommes dans l'émission Passage obligé. Balobi Lelo Toye Awa dans la corniche pour nous représenter toujours émission Nabino Bolanda Robo Sepelaranango. Babina Sima caméra Nazana grand ingénieur SMS Vision. Nabo sanité. Maman Bazaya Makunti Mabeti. Balobi Yonim to Sala Angana Zala propre. Le Nazana Katsi artiste musicien chrétien. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonjour. Ça va. Ngana yebiyo bandeko bazolanda biso bakozana besoin kombo na yo kombo nani bon kombo nga Didier Marlo. Didier Marlo? Oui, Didier Marlo. Oui. Musique ni zobeta ya Nzambe. Bon nga na beta ka musique parce na linga Nzambe. Na sala ka Nzambe donc na yembela ka Nzambe. La musique ni za Nzambe. Ya Nzambe oui, penza. Mais na kombo ya Didier Marlo. Bon Didier kombo nga Didier Malonga poponda carte ya musique yango wana. Ah. Na voilà. Donc comment Didier Malonga. Didier Malonga. Oui. Bangisinga ya. Oh mutanzambe ndeni na Didier na kate. Vraiment to s'appelle ko ya mona émission Passage obligé. Oui. To uchi ko mona uchi ko sala clip ya Nzembu titre nango zani. Et ya souffrance. Souffrance. Souffrance oui. Souffrance à nini? Souffrance au moins que na mokili tovandi makambo eza ebele. Souffrance c'est-à-dire eza ko tala eza ko lakisa moto oyo azana ba difficulté lusungi ezate azo komikanisa tango mosusu na sala nini na mokili oyo. Ba mosusu babonga menga kaka pasi ya nini e banda ndenge nini e wuta ndenge nini donc aza moto azo komituna na kakati na ye mais ba paso e wuta kande wapi yango wana pesa ka titre souffrance inspiration nozo ka wapi mais inspiration e yande Nzambe moto apesa ka inspiration o monique Nzambe aloba na biso boye a poser fondation alobi na biso ba sali ya Nzambe to tonga. Voilà inspiration utaki epana Nzambe. Oza frère église moko songolo pakala ou bien orchestre neza hors église. Bonga nazana kati église. Bon église wana e ya église monene te ya assemblée te mais ya kizinga. Okay. Kizinga. Donc Nzambe vraiment a élevé nga na kati na eziba wana kizinga. Donc na bimili wana. Ya nde don o Nzambe apesa kinga na mwenti vraiment il faut vraiment na salela yango parce que ya nde vraiment et loko Nzambe apesa na koki ko pedi yango te yango wana vraiment nazwa kilikanisa fona yembela Nzambe parce qu'on a kata kizinga kuna oza chante ou bien oza mukolo kizinga bon na za mukolo kizinga tengana zaka lokola frère on asambela kakuna par rapport na ba inspiration nanga tango na monaki na kizinga kota na sambela ka vraiment bato oyo tokoki ko yemba bazate oui bazate kuna ba yemba kate kuna to yemba kaka Nzembo oyo si bimakala déjà yeba ni voilà si yemba ni voilà ngo to yemba ka après bimio salisco groupe na yo et après vous na seul groupe nga we dans leader oui OK combo groupe nini combo groupe tokopesa yango nini to bon ezaka lokola to sangani parce que faut pas to pesa yango nani combo mais yaka lokola c'est-à-dire association c'est-à-dire frères et sœurs to sangani ya bato misato to lingi to sala eloko album vraiment pour que vraiment on a comprendre nani bo sali groupe té nani to sala groupe té voilà to sala groupe té voilà attends to zo les frères azamo pandi kuna ko pese micro. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Non, en tout cas madame. Les frères nani le frère Dieu merci Massamba. L'ange de la guitare. L'homme de? L'ange de la guitare. L'ange de la guitare. Ok. Oui. Na yebisa ko za l'ange de la guitare yo moko. Vraiment nakoloba ke eloko Nzambe ici atia ipana ngai. Ce qui moto tout déjà pesi appréciation nango ilingoloba ke non. Eloko wana déjà ici ça. Donc babenganga déjà ange kala. Parce que don nazanango nakoloba depuis mbotama eza Nzambe nde mutu apesa ngo iloko yaka kilikilité yango nde vraiment babenganga l'ange de la guitare yaka kutu na ngate eza nde na bato na preseke nango lelo nazo sala kutu na papa na ngai esepelisi ngai parce que na banda pe na ba musique ebele na uta pe bisike ebele awa
papa yo kotsanga na musique oyo ateyi ngai Dauta na musique ya mokili. na musique ya mokili. Bakuna osali kombo makasi. En tout cas, degré moko osakana te. Na musique bongoli motema. Motema si to bongoli déjà mais vraiment quel que soit musique to salaka fo volonté nzambe pe zalaka. Nzambe pa zakana par na ye. Omoni nde to vivaka heure moko parfois zote kalikasu ote ka parfois mbila. Bongsa micro. Ote ka parfois mbila. Mais ebake heure basambela ka so ekoki faut kinde ka église. Omoni donc on a quatre orchestres na bino. Oui. Pour papa le bino bosali orchestre c'était donc bo salande orchestre. En fait eloko eza wana nde album moto préparé. Yango ne mutu ko sunga biso pona to voter tout. Na ba kombo na ba nini mais déjà mouvement ici bandi. OK. Donc album oyo ezo senga que to sala promotion ndenge sengeli soto ko zala pe bato ba ko soutenir biso et pe sa biso makasi pona to pe sa pe kombo pona to évoluer to koma pe mosika. Kondo simbi kitabo oyemba ko betaka pe kitabo be betaka kitabo. Na betaka na yembaka en tout cas o esengeli na sana musique na salaka. Donc je suis polyvalent. Mais ce que batem ezaki toko ekoko étiquer fait. Eko étiquer bato. Mais ma bende ko tchablu ko le biloko ya mabe ba bêtise. Nous wana mpe soko bebe sa mokili. Parce que mokili o bato bazo yemba nzambe yandi dom motapesi nzambe motapesi ye. Et ya mosala na ye azoko sala pokele sa libo alesa libota na ye. Mais mabe il faut to yeba ndeko éduquer. Omoni parce que éducation wana ko sala ti moto et même moto na kati ya nzela. Mais soko to ti mabe yango na soko bungisa bato. OK, tozona au clip à papa dans quelques minutes tozongela bino. Makia TV. Yes, nako kende epayanani, nako kende epayanani. Yo moto zana makambo ya malamwe, ngaya yo na makolo na yo, ngaya yo na kolela nanga, yo telanga jama waya. Yes, yes, Bona nini pasa mokiri kakangaye, bona nini pasa mokiri kakangaye, bona nini pasa mokiri kakangaye, tango nyoso se banchola kangaye. Makia TV. Ouais, tozongi sur le plateau balobi émission passage obligé bo s'abonner na Makia TV wapi boko découvrir ba artistes musiciens comédiens ya mboka Congo Brazzaville. Donc papa pona yo différence eza nango te. Différence ya te. Différence eza kaka ba thème. Donc so fali pa mona na lobi boyembela boyemba nzembo bo beta featuring ko ndimana parce que on contre bango te. Bon nako ndimate dans le sens que vraiment faut na yeba nani thème. Thème oyi azolobela. Parce que faut bien wana ekoko ezoko pesa éducation na bato bato parce que bato faut balanda éducation oyo kosunga moto ezalita éducation makambo maloba oyo vraiment ezako bungisa moto wana nde carrément vraiment obungi nzela omonite na lokolo bato o ba yemelaka mokili et so omone bango vraiment kena l'église après balobi parce que comme yo yemelaka mokili vraiment okosambela te jamais ezalaka te nzambe alingaka alukaka bato tu baikende bakine kosambela mais eloko yo ozo sala il faut vraiment o sala o keseni parce que o éduquer bato vraiment babunga nzela te mabeni ya ngowana donc na mukuse papa lobi soki fali pupa monani babeta featuring na nzembo moko na thème moko bien ya bien akondima na ye oui oui uzoko te ya bato ezali ko éduquer na édifier bato yeko simba nango vraiment ki kalamba mona makambo yoti parce que faut pas te yembra kaka mokili mais maintenant mokili nini tozoko éduquer maintenant bato omone mokili oyo tozoko yembela ezoko bungisa bato ebeli basali so na nzela te. OK, tozo maman pour balobi télé zangonga. Surtout lobi tozo maman te maman la biso bonjour. Bonjour. Bonio. Ça va? Kombo nani? Kombo Chanel Chacha. Chanel Chacha. Mino orchestre bino ça va kombo on a DJ Malonga Chanel Chacha. Mais Chanel Chacha. On a ka wenge musique. Ka Chanel de bakangi Chacha. Ah baba longa bo. Ka Chacha. Chacha na cadre Nzambi. Na orchestre ne salamité mais ozo souhaiter comme orchestre. Et si est salami déjà? Mais papa le bina bossé l'orchestre. Et si est salami déjà? Ka kombonde chikali. Bossé non ka lelo. Bon.
déjà na nzembo to sali orchestre salami déjà. Ah donc nzembo muto sali et ça la orchestre. OK. Ça veut dire aux chef. Bon, na chef mais comme na kapenga ngamoko ya mwasi. Na koza la peka chef. Ouais, vous avez un poste. Voilà. Et loka batumi ça donc ke bon na bino. Voilà. Ba savoli na makati émission bobo zongo biso awate. Chacha d'or. On se fait la musique hein? Vraiment. On makase. Vraiment. Soué nous allons la musique. Na kende liboso. Est-ce que vous avez des un jour betena ba musicien minene loka ba maman Laure Mbongo? Bien sûr. Na sepelaka pe na maman Laure Mbongo. Ah. Banzembo na ye tout na lingaka ngo. Na pesa ogwa musique. Nié. Maman Laure Mbongo. Vraiment. Babi maman Laure Mbongo muta pesa ogwa musique. Yum to pesa ego. Kaka maman Laure Mbongo imba bien. Na sepelaka na ye. Donc le so kuta mina yo box à papa okeno kuna. Bon. Pas trop, parce que ceux qui n'ont pas boyeza grâce à papa. Ok. Voilà. Reconnaissante, ouais. Mais ceux qui maman leur mort à mon ami, vu que idole na yo ezaïe. Ça yo goût. Voilà. La musique, ce qu'on okuta ni na ye. Otika ye. Na ko sale loko ye single na sala na ye, mais na ko tika papa te. Ok. Ah ya début zalara bongo ya ceux qui portent et ya te. Ok. Loin de là, non. Les enfants au foyer. Ah oui. Madame, papa ndimo sa musique. Ah oui. Il y a mon copain Aza, guitariste. Guitariste. Aza, on a vu ça. Ah oui. Oh. Les gens en couple. Les gens couple. Non, il était. Ah. On va qui s'y battre. Yo le big guitariste. Nathalie boy. Mon guitare pas ça. Mon père n'a pas ça guitariste. Ah. Il y a musique chrétienne toujours. Oui. Ok. Siko bano bani musique quand? Na bandango kala na yembaka na chorale. Na chorale. OK. Église nini? Église protestante. Ah bah il bien. Gana protestante. OK. Est-ce que ça n'a pas encourager ko ba décourager? Bien sûr. Na église na chorale au Nazali. Lokola batu ya église ba monaka na yembaka kitoko ba encourager kanga. OK. Ba lobaka fo kende musika kosuka wate mais tala kaka possibilité. Au lieu d'avoir quelque chose de musique en bien sûr nazo damé pe toujours surtout que ça permet na papa pour ça va déjà papa Marlo azo sala biso to zala leader à makasi quoi leader à makasi na vani na leader yeyo vraiment. Merci maman tozongela yo po base mingi za papa mama mwana lingi na sala mwa ekeseni moko boye omoni biso basali ya nzambe tozalaka na orchestre ezaka lokola mwa choral ou ba frère ba et sœur basangani basali nzembo mais frère parti c'est na orchestre ah bon adam sala nzambe te bon éviter hein mais wana vraiment na cadre orchestre peut-être que orchestre vraiment yemba kada orchestre XY te OK vraiment yaka lokola ba frères et sœurs basangani basali moi eloko moko parce que ça orchestre parce que orchestre faut ezalati to semble que église moko mais pas mutu to semble que église moko équiparaté mutu nyoso ko tane wapi comme association oui ngana lingi tozwango lokola cadre association orchestre ya trop munene parce que comme on est vraiment ça pèse orchestre parce que batu peut-être il y a un orchestre ya x nani XY t wana lokola mo association moko boye ba frères se to sangani to sadi nzembo ya don zambe abonné orchestre papa le via bona orchestre pour orchestre vraiment ça pèse ya comme munene boy ko benga ma président tala nani ndengo to koloba orchestre mais faut tout ça la soutien nani zanete mais tu peux ça combo orchestre vraiment comme le col voiture moko boy orchestre le président d'honneur le col baba voiture te to kokoba to kenena tina suka nzambe ndenge ni akokomisa biso parce que nzele za nani molai voilà à part nzembo oyo na préparation ni sous banzembo mususu yali OK banzembo mususu yali ezaka écrit par yo moko ba clip tout oui justement ba titre tout nyo c'est ça yanga moko OK après donc après qu'on peut sabiso nzembo o souffrance na sima nango nini ko ya lisusu bona sima to ko préparer to préparer déjà donc etika to sala ba clip lisusu etika li nani honor ton père et ta mère on a yembi vraiment moi na to sa baboti et ça biso beto zwata moi cycle nango déjà mais oui artiste moi voix ni ou peut-être na yemba oui yango sengo to sengi oti oh nzambe
Oh Yesu tala bamboka mibale Congo tokolelaka e mpo na comportement ya bana. Sunga bana s'il te plaît Yesu, sunga bana. Mwana Nzambe azolobela yo, honore ton père et ta mère. Soki bango bazali koumila na mokili, bazalaki kotosa Nzambe, bazalaki kotosa baparent na bango. Yango wana babimilele suki ya mpembe, mwana yo katolie, mwana yo katoli ya baboti, yoka enseignement bazali kopesa yo, ekosunga yo ebanzela yo kokende. Merci. Vraiment, na moni bato bazolanda émission passage obligé. Okay. Vraiment, nous avons un moment éducatif, nous avons un moment bien propre. Vraiment, ni nous senga na bakonza mboka na bino à propos au boino orchestre, mais à propos association na bino pour la soutenance. Soutenance na kosenga na bato oyo amoni que vraiment parce que faut au moment na thème ya nzembo. Au moins vraiment au moins il y a un nzembo éducatif oyo akoki komona na kopona kosunga wasonge biso mama. Omoni d'abord lusungi avoko bango ba service lusungi d'abord makasi yokoyaka na biso moko d'abord parce que soko lingi eloko makasi d'abord ko huta na yo moko avoko bato bosusu ba pesa lusungi mais oyo akomona na soko monti vraiment te nzembo oyo thème par rapport na thème toko lobela vraiment surtout éducatif ya bana na mabe tozomona surtout ba mboka mibale Congo Brazza toko lelaka pona comportement ya bana. Mais nani moto akosunga bana ya nzambe moto apesa kabiso bana parce que bana euta ka nzambe moto apesa ka bana mais moto oyo akosunga bana ya ka nzambe et loko na biso to kosala ti il faut to senga to kota kati ya mabondeli to mema bana na nzela losambo. OK. Kaka losambo oyo kosala ti vraiment nzambe atusha bana. Bana babungi nzela nzatolingi nzambe azongisa bana na nzela parce que avenir ya bana yandi ni bango mais soki bana babungi nzela vraiment yekosala nde pasi mama lokolo balobaka na biso vraiment te ya mwana oyo nani akei kobina te mais oyo ayebi mabina mama soko te ye yekosala nde compliqué yekosala nde pasi mutu pasi ya nde yango wana surtout bana oyo ya mike nani avoko bakoma wana makambo oyo tozokomona mazokoleka na mokili te toteya tosunga bana tomema bango tolakisa ba nzela ya nzambe nzela ya nzambe no oyo kosala ti vraiment bana vraiment bazala na kati vraiment na kati ya mateya ya malamu ya kitoko ya nzambe. Vraiment balobi joyeux anniversaire à toi, babi joyeux anniversaire à toi balobi Kimputu Chancelvi mamu balobi mbotama elamu lelo za journée oyo botama ki journée oyo lelaki inge profiter na journée na yo na bosani te balobi Carmel babi bazaya Carmel mama na Géradi Géradi babi maki ya Géradi lelo anniversaire ya Kimputu Chancelvi ndoi ya Kimputu maki ya Chancelvi lelo pene ko yinda wana na so famille bazaya baza vraiment wana pona ko soutenir émission passage obligé soki balimba zo ba ko ndenge ni papa bon to pesa ka ba contact de numéro de téléphone nga numéro nga 06 670 51 40 na zongeli susu 06 670 51 40 et nakoloba pe na bato à part musique on a saka na ouvrier na maçon mosala o ngana ona sala ka à part o ya nzambe me mosala o na yekola e andela maçon so mutaninga tonga ndako abenga yo abenga ngai na sa vraiment nzambe vraiment apesa ngai eloko wana na to wana Okay. Na yebi musala wana mama. Pesa papa micro, tomoni déjà to yebi que outaki koyemba na nzembu o ezobima kala. Vraiment. Bato pe bazolanda biso ba recevoir ba yo kayo live. En tout cas. Et ça la biso bien moi lolaka. Biso ba paroto leli. Namaye bana basali ko salaye. Elekeli ba parona biso yo. Yango desi tolobi. Yonde papa ya banare kaka yo koki kosunga ye ereye nzambe papa ça va
voix kitoko boy. Vraiment. Na Congo pe ba voix kitoko boy bazala. Ah, na découvrir on va vivre na mission passage obligé. Tout ça maman c'est que donc oyo Pangelu to zo mangelu. Maman peut abonner secret wana. Maman vraiment faut se plaisir ba fani ya émission passage obligé na mo lola ka ko sala biso bien. Na ko sala moi morceau on sala ki na nzimbo oyo to cho sala clip. Ba oyo balingaki vina nga ebeba babosani ke Nzambe akela moto na étoile na ye Nzamba confondre bango yeya nakangami na ye Yesu Vous avez raison là noka Malombongo, vous avez raison. Hein? Malombongo, on a vu sur le Congo Brazzaville. Maman, donc banda ko traverse ko na maman Lombongo. Franchement. Yo kaka mingi po maman na imbaka bien. Franchement ko lo bapena maman na pena inspire ka vraiment makambo belé. Ba dédicace na yo, pesi mbote na nani? Oh bon, on a pesi mbote pa d'abord chéri nangai. Mobile nangai. Papa Cédric. Aza déjà occupé. Aza occupé pour nangai. Ouais. Motoa kota na kachité. Aza yangai. Vraiment. Voilà. Na pesi mbote pe pa ya ba grande sœur nangai, Léa de Mavaria, Sylvie Mapata et puis Sylvie Mapata yawera. Te yawera te. Ah pe tozalaka na Sylvie Mapata. Eh donc ndamu kisasa na Congo ouais. Ah pe tozalaka na Sylvie Mapata. Na bana nangai, Andrea la fille à maman, Chrishat. Ainsi de suite. Ah, merci vraiment. Balobin zo kato zakana mama Sylvie. Bino na oyamba bino lisusu. Papa bora mabanga na yo, tozongela yo za leader fo to libérer nani ba star na. En tout cas, ngana pesi mbote pa papa oya botinga nanu. Au nom de Ya Omar, le grand footballeur. Na mama na ngai po nazalaka lipasa manguri. Na lipasa. Bon, bandeko na ngai lokola le grand Hassan vieux nanga Delji Stone. Donc bayibe kino leki na bango azana cadre musique oyo vraiment tozo bunda po Nzamba sunga biso. Na pesi pe mwasi na ngai po nga pe naza ko bota. Mwasi na ngai Beverly Mbote na bébé na ngai Lise na Kaden Mbote. En tout cas, on tient mis sous tes bateaux tout bazo occupé. Qu'est-ce que ça balai? D'accord, tu peux si dire na biso, papa soit, papa va dédicace na yo. Bonga na coupé ça va dédicace dans le sens que na pesi vraiment mbote d'abord. Na ba frères et sœurs au basale laka Nzambe. Parce que c'est ça que vraiment na mokil o Nzambe appelle sa biso mission. Mission na biso eza nini? Nzambe alobaka tse na posé fondation biso basali ya Nzambe to sala ni to tonga yango wana vraiment na pesi mbote na ba frères et sœurs na ba oyo ba esalaka Nzambe na pesi pe mbote na mama na biso o akamba kabisa na kizinga comme mama Georgette la Georgia na pesi mbote na besida ba o nyoso o to semble ensemble ba répétition bo sala rango ceux qui bozana to ceux qui to na préparation ya album to sala ba répétition yango e banila loba ndizuma eza orchestre parce que so to lobby orchestre ya kombo monene parce que na to bimite to so to bimi à la longue so to pesa ko kombo orchestre so mais pour l'instant to zanan ensemble frères sœurs on est bo sali clip de promotion que le kandeni bo clip yango to so banders promotion na ko bo le to ko sala promotion to ko kene penda na ba télévision OK voilà. Parce que tout ça, na bateau, on peut te yébaner pene au bassin na par exemple na chaîne monsieur GRTV tout ça na bande kokuna vraiment bango ba loka vraiment sala ponani clip donc c'est la promotion OK et on wana parce que d'abord maman na kata na mukusate na sala que le bosso nzembo album na bimisaka et jouer pas na promotion pas promotion dans la kité na yebana kité yango wana vraiment na ko la moto na batala maki mais cette fois-ci vraiment na zo kende vraiment makambo yekende liboso balobi SMS papa na Isaac ozoyo ke promotion faut ça la maka bon match TV bo ça ba promotion ba artiste et on la biso bien makasi. C'est ça. Message ni no ko pesa na balandi o bazolanda
émission passage obligé et na chaîne Makia TV conseil européen na jeunesse conseil européen na artiste oyo bazo yimba banzembu mususu zo yeba na penate par rapport à éducation en tant que mukolo et musala nzambe. Quel message européen ça? Bon, mais message na kopesa na ba oyo ba ko sala nzambe. C'est sûr que dans la vie ça demande d'abord balobakanini la patience et la persévérance. Et loko wana so que ande don nzambe mutapesa kayo il faut ko simba yango. Un tôt ou tard et loko wana toujours ekobema. Nzambe toujours akoloba na eloko wana. Donc message ezaka wana. To simba to sala soko livre soko nzambe vraiment apona que pour ko sala nzambe continuer kota la te passer vraiment lelo obimité vraiment échouer après au tikité. Il faut toujours oser la tête na la conviction tete à la longue nga eloko vraiment il faut aboutir eloko il faut salama. Et ko salama na comme na nzambe. Parce que o ko sala nzambe o ko sala mokilité. Yango wana. Merci to comme na biso na suka balobi bo s'abonner na Makia TV émission passage obligé yango eza pona moto nyonso artiste comédien musicien n'importe que ata yo mo so limba lobela yo so limba bwa ko na bwa côté mikolo poso la kilo na ko bwa côté avant na bwa ko kota nani momo o s'abonner ciao.